pe dossier constant Mutamba la famille koya kolala kolamukana ya somo koya kolala kolamukana ya kuinda koya kolala kolamukana ya kubeba koya kolala kolamuka na ya pasi pe mawa kande na yebisaka bino dossier ya constant Mutamba eza dossier moko la famille eye na bamakambo ebele eye na ya koyindisa eye na ya kobebisa la famille. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi qui possède la bino ba émission awa tout en disant que Mutamba selon makambo ba audio o ebimaki Mutamba akobima na prison na grâce présidentielle na décembre. Bandeko nanga ebele ba tuna sikoyo eza nini batu bazotuna eza nini eza ndenge nini pourquoi jusqu'à présent Mutamba azobimaka présenté grâce présidentielle yango balakaki Mutamba mais tozomona ngo te. Bandeko nanga lelo chez Étoile Inès TV na yebino. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo to yelibino dossier pe affaire constant Mutamba bandeko nanga ke pasa qu'est-ce qui se passe eza déjà mituna ebela bato bazo mituna eza ndenge nini. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance ya Mutamba la famille e kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, ce que zamba la liboso ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Toye awa na dossier ya Mutamba la famille ezo salaka pasi pe mawa ezo salaka ka mukili mawate ezo salaka ka kolela kobanga se kobanga po toyebite nini ekokomela lisusu Mutamba. Sans plus tarder, nazotie la bino quelques audios ya ba explication ya makambo ndenge ebandaki ya Mutamba na ndenge ezo kende la famille. Na ndenge makambo ezo koma. Na boy te kelizala mama Étoile Inès TV azwaki matière atikala ko partager na biso na boy yango nazotie la bino la famille en tout cas na olinga makasi bolanda ngo na bukebi nyonso nga ya bino mama Étoile Inès TV na ozonga na nga sima pona komeka ko ya kosala analyse kaka ndenge et tolanda et on se retrouve juste après. Basuki wana te na ko loba 3e paragraphe seulement après na ko zongela ngo lobi. Onde mabe Mutamba continue na musala alinga démissionner Fati beto lobi ko démissionner te sala musala boyo kasiko ya suka mama Suminwa ake na prison ayokani na directeur ya prison bafungoli prison na butu ba violer ba prisonnier basi na mibali bazui directeur de cabinet ne bakimisi azana Canada azana na Québec na Canada bazui directeur ya cabinet wana bakimisi na Canada o Mutamba nde asalaki babiloko wana ba prisonnier ko poela moto ko zikisa ba prison ba prisonnier o Mutamba ba mama na nyoso ba violaki bango na prison c'est Mutamba ngoma unia makambo ya prison ya makala bobosa ni yango kobosa te. Makambo ya prison ya makala mama Jidite Suminwa na vonde kamere kamulete peper de nyoso ezalaki système Rwanda na kati
bake kofungola bazikisi prison na buto bafungoli baprisonnier bakimi bamisusu bakomi koviolane bazwi directeur ya cabinet ya prison bafuteli etike bakimisi na Canada bomonaka dossier na directeur ya cabinet azalaka afungoli prison na butu baye koloba ke se Mutamba baye koloba ke se Mutamba nde mutu asalaki désordre wana kotia ba écouteur ete yaya c'est Mutamba nde asalaki désordre wana tala comme eza 9 dossiers ti bomonaki Mutamba démissionné ezalaki 9 dossiers lelo na beti 3 lobi na koya na 3 Mutamba azikisi ba prison Mutamba sali batu ba violer bango bomona ki meme mama Denis Nyakero akendaki kotala ba prisonnier na ya basi ba violaka bango bomona ki mama Denis Nyakero no akendaki meme na prison kotala ba prisonnier na ya basi ba violaki bango makambo nyonso ekoyaki na mutu ya Mutamba makambo nyonso ekoyaki na mutu ya Mutamba babandaki na yambo kokosele makambo Président Fachi abengi mama Suminwa okosingai babandaki na yambo kokosele makambo o Mutamba za populiste azosala campagne po ebimisa chef de l'état na kiti ya bokonzi bamone suki wana te bakena ba dossier ya bambassade basopeli Mutamba o Mutamba nde atindaki bato na bango bazikisa bambassade bakena dossier ya misatu o Mutamba nde asalaki systeme yana ya prison ba prisonnier bazika basala bo Mutamba mama Judith lisusu bosomina mabele likolo et pas Fachi beto papa Fachi omoni makambo wana nyoso ezole kakuna Mutamba nde azikisaki ba prison wana Fachi beto aza stratège alobi okay azaka male papa wana alobi okay nalingi na tuna bino bomona ki dossier ya prison kendaki na procès tozo lo babiloko na ba preuve bozo mona dossier to kende malembe dossier kozikisa bambassade dossier kozikisa bambassade bomona ki procès nango parce que soki mutu azikisi bambassade boza na témoignage il faut bokende na procès bomona ki procès nango ezalaki te bomona ki procès ya kozikisa makala ya basi ko violer procès ezalaki te Fachi beto alobi ok soki bolobi Mutamba nde akreaki biloko nyonso na kofinga lelo te yaya kofinga eza na solution te zela to expliquer batu pourquoi Costa Mutamba za na prison koko permettre ngate na finga yaya tika na expliquer batu pourquoi Costa Mutamba aza na prison kofinga c'est quoi yoko kanisi otoki to fingi awa nde to kozwa solution te mama Judith Suminwa akeli sous c'est pas Fachi alobi nzoka bomema makambo na procès bomema bolobi eza nani eza Mutamba nde afungoli ba prison basi na ba violer bango kuna eza Mutamba Fachi beto alobi problème eza te bomema ngo na procès c'est indeli bango bakomema ngo na procès ndenge nini na directeur ya prison basi bakimisi na Canada aïe we papa Fachi alobi ça va Mutamba sali nini yenda sali makambo na prison problème eza te bomema na procès bakomema na procès ndenge nini bakomeme na procès ndenge nini mutu ona bango wana directeur ya prison il faut nde akende kosamba akende kotémoigner za Mutamba basalaki buzoba bakimisie na Canada aza na Québec wana nakobimisa adresse elobi Fachi beto akena sena c'est parce que na prison ya makala koza ba caméra te mais na bureau na kokota na prison ya makala koza ba caméra bae kotala sikoyo na caméra kuna emonisi directeur ya prison ye moko nde afungola ki prison mamu wanye Fachi beto atindi batu
alobi il faut toyeba nani oyo nani oyo mwana alingi alamuka ye mwana bambala alamuke okozimbongola bino bozwa kondo tuzopesi mutamba poazo bandi kokima bakangi yo opesi mutamba poazo bandi kokima okokima te okokima te président fati biso bamama toleleli yo papa tobeti mabolongo olingi nini papa tosala nini tolongola bilamba liboso na yo nde oyokela biso tolongola bilamba sikoyo nde oyokela biso lobi boye na boye tosala nini papa tosala nini président fati tosala nini tolongola bilamba nde oyokela biso sikoyo papa peuple congolais jeunesse congolais bamama bapapa bakoko le 30 ezala finale balekisa biso na batelevizio ya monde entier oyo makambo esalamaka na nepal tosala yango na congo sikoyo mpo tosengi na malembe bozoyoka biso te tokosala yango na desordre sikoyo okomi kindoki te partagez patapate live bazosignale live la famille osignale tomokendela kotoso motali kaka bino nyonso mofandi baimage wana bozoti il faut bopartage na kotapote mpo ndenge bozoti ya baimage ya kolela soki tozopartage te bakokata live kamba kongo ezopesa na kanda depuis makambo ya mutamba biso nyonso mitema na biso tozalaka lisu na makasi te mais gouvernement congolais boata kuna te mbongo na bino bozwi biloko na bino nyonso borécupere déjà bolingi nini na mwana bato boluka nini président fati yokela biso peuple papa toleleli yo tolongola bilamba liboso na yo mpo oyokela biso namoni naza stressé makasi nakata live obien natika naza stressé makasi tangu nayebisaka bino nga ata soki naza na rando problème ekoti na ndako na nga natikaka nano na kei omoni ki patriote naza na rando ya makasi natiki nanu rando natiki yango te il faut nanu 2 jours nalobela makambo ya mutamba naza stressé makasi namoni mwasi ya mutamba azolelela nga lokola nga nde nakomi mama na ye danono yo nde espoir ya suka danono kende koganga ndenge ogangaka batu batelema basala marshe batu batelema basala marshe mwasi ya mutamba azolelela nga alobi talanga makile etondi nga na bilambo mutamba bandaki kosanzela nga mungu baba Vanessa, ngana kokoka nanga koloba te yo madolo bamatisa batu modératrice matisa batu boyo kangabe je pèse mes paroles yaya tika nanu to expliquer tika nanu kotia makambo afati awa ville juif ville juif soki juif je ne sais pas nakomaki yango po bapesaki nga matière Métro 7 arrête ville juif. Métro 7 arrête ville juif. Déplace Makutanaki. 53 Congolais, 73 Rwandais, na 4 autorités. Pour la guerre de Marcel. Bon, c'est là n'a expliqué. Mutamba bayebi aza aimé. Tozana dil na ba américain boyebi. Bayebi soki batiki mutamba kokozala désordre te na Congo balingi ba créer désordre potondi ma dialogue oyo ba politicien congolais bazo senga na meeting yo kamera azalaki na kati kamera était dedans na ba photo na kobimisa soki bo discuter na bimisa ba photo bato nyonso bazalaki na meeting tapote Zelena pekisa bana. Kamera zalaki na kati. Shaki mutu wakendaki na meetingi wana bafutake 1000 euros. 53 bafutaki 53 000 dollars ya ba Congolais bazwaki.
Po batu wana babengi bango basala nini? Tango bako kondane Costa Mutamba na Congo, bayebi bako créer désordre. Po Costa Mutamba za aimé, bako créer désordre. Après 53 personnes na bafutaki 1000 euros, bako banda ko zikisa ba ambassade. Ba ambassade ya Congo o eza na France bako zikisa. Ambassade ya Congo eza na Belgique bazikisa. O eza na Italie bazikisa. Po baloba ba Congolais ba mi révolté. Bozo kapla. Bozo yo kanga na bité soki bozo comprendre. Na bité soki bozo comprendre nga. Papa Fati. Na yebisio papa buka hémorragie oyo. Koza plan eza déjà planifié. Batu balie ba 1000 euros 1000 euros. Tango bako condamné Costa Mutamba, bayebi peuple toko mi révolté. Bako toko tia makelele na Congo, batu wana 53, basi ba planifié bango po ya kozikisa ba ambassadeur ya Congo na ba étranger na diaspora, même à l'États-Unis, même au Canada, et ça 7 pays. Belgique, Suisse, France, États-Unis, Canada, nani Italie. Baziki sa ambassade ya Canada. Na lobby, je pèse mes paroles. Moya ko bombe zate. Je pèse mes paroles. Moya ko bombe zate. Na boko ndima maloba nanga. Mutamba soki lelo procès a lelo. Azongi ndako. Deuxième procès kozonga ndakute. Bao condamné Mutamba 5 ans de prison. Je pèse mes paroles. Non pèse parole nanga. Bozo kanga bien. Botika kotia ba image ya kolela. Vraiment botika kotia ba image ya kolela. Moi-même naeka kapona ya. Naeka kapona mais je suis déçu. Kasi soki nzambe azana lola. Si Dieu existe, Mutamba kozala libéré. Pona maboko na bino. Pona maboko ya tia kotika image ya kolela. Pona maboko na bino. Ndenge bosi bo planifié. Ba condamné Mutamba lelo 5 ans de prison. Kasi soki nzambe alola azana Israël akoganye. Plan zaboy. 53 Congolais. Batu ya France boyo kanga. 53 Congolais. Na 73 Rwandais. Na 7 autorités français. Bakutanaki 3 jours passés na Paris meeting. Bakutanaki 3 jours passés na Paris. Adresse na bimisi. Na sorti ya métro 7. Ville Gifre. Na France. Na gare. Nazo bimisa adresse bien zela et awa. Place bato bakutana ki boyo kanga bien. Place bato bakendaki réunion po ya Costa Mutamba. Bazalaki 73 Rwandais, 53 Congolais, 4 autorités à France. La famille tika kotia image ya kolela. Adresse eza na sorti ya métro 7. Ville Gif, so ki ville Gif. Na gare. Na 10e couloir, na parcelle à gauche. Nde place bakutanaki. Place bakendaki réunion. 73 Rwandais, 53 Congolais, 73 Rwandais. Na métro adresse eza. Na sorti à métro 7. Na ville Gif, so ki ville Gif. Na gare. Na 10e pas couloir, na 10e couloir, na 3, so ki couloir 3 na gauche parcelle ya misato. Mutamba Zabie. Babandaki koko Sabino.
ata ngai babandaki kopimela nga kokende kotala Mutamba, babandaki koboya. Lelo nde na force nde bakotisi nga. Nakuti mobali na nga alobaka lisusu te, nazotala na miso nalobi ngai oyo azomona te, azosanza makila danono. Ganga kuna nakokufisa mobali naza mama ya bana. Nakotikala na nani? Tala abengi nga na video. Alobi tana makila ya ngoyo ya. Nalobi bandeko. Kaka lero wana. Nalamuki na pongi. Nalobi na tiki na nalamuki na poki na fungoli live. Bandeko bota na makambo. Mwana mwasi Mutamba bengi nga makila. Mobali na bandaki ko sanzele na ilamba. Makila. Mutamba zo sanza makila Mutamba zo sanza makila lisusu nzambi wanyi. Nzambo za kanalola Mungu wangu. Nzambe. Tobanda kuloba wa Mutamba. Bota pote live. Nalobi yango akobima na motema. Biso basweli, nous sommes des hypocrites. Soki ezalaka bakinwa te, mbele Mutamba tosi tokundi. Soki ezalaka kinwa nde azwi probleme na este, mbele to livre biso moko baswahili. Kasi pa Mutamba bakinwa. Nzambe! Simon Kimbangu, papa mama Kimpa Vita. Papa Kasavubu, papa Lumumba. Mobutu Sese Seko Kukumendo wa Zambanga, Laurent Désiré Kabila. Batela Kishasa. Batela Kishasa Nzambe. Batela Kishasa. Bo pesi biso soni. Tozo yoka soni. Yoka nisi basweli tozo sala ni to yoka soni. Tozo yoka soni. Bo pesi biso soni. Ngano sala kasamblate. Soki eloko eza malamu ngana yaka koloba. Na beta liso mabolongo ya suka. Nazo sala bajete. Costa Mutamba mama ya Costa Mutamba batu bakufa kabayo kaka. Papa ya Costa Mutamba okufa na Goma batu bakufa kabayo kaka. Batu bakufa kabamona kapasi bamona kabisengo. Papa mwana nomo kotika papa. Pesa banguna soni batu nyoso bazokende na complot Costa Mutamba. Papa telemisa Costa Mutamba. Poison ne bomayete. Place batu ile poison. Eba luke komi ji. Papa, aza mwana orfele. Papa Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu. Biso tozalaka na bakoko tozobenga bino. Simon Kimbangu nazobenga Simon Kimbangu. Mama Kimpa Vita. Boyo mona mwana na bino tendenge bazo trouble ye. Papa Kasavubu. Papa Kasavubu. Mobutu c'est skule zoyoka. Laurent Désiré Kabila. Lumumba. Sala bango contraire bino boza bakoko na biso boza na mabele. Bokufela mboka wana. Bazolinga babo Mutamba. Kasi tolobi bakoko soki bokenda po ya mabele ya Congo. Papa Simon Kimbangu. Ngana za kimbangiste te. Kasi poza koko na ngai. Simon Kimbangu na bengi yo. Telema na makambo ya Costa Mutamba. Telema papa. Papa Kimbangu telema. Mama Kimpa Vita Mobutu telema. Bangu na bayo kasori. Tapote le live. Tapote. Biso tobosa na kabokoko. Kobosa na bokoko te mwana mama. Kobosa na bokoko te. Bamindele bakosa biso na Bible. Na olo ba vérité, moi je suis chrétien. Naza chrétien na ebi nzambe ya Israeli. Kasi toyeba bamindele bakosa biso na Bible. Bango moko koto bakendaka na église ndenge biso na Afrique tokendaka. Il faut tobanda ko benga bakoko na se mabele. Mandela babomai na prison babimisela biso souzi ya Mandela. Poutine aza na 3 souzi.
kala mingi te Poutine ake kokutana na Donald Trump soki président États-Unis akutana ki na Poutine te. Trump akutana ki na Poutine te. Akutana ki na Suzy ya Poutine. Tolingi to eba wezi Mutamba po entre. Boye bisa piso place soki bokanga etondimi to asime. 3 ans na botie na prison to banda ko visiter ye. To banda ko mona where is Mutamba. To banda ko mona ye. Tapoter la famille va signaler live. To banda ko mona Mutamba, to banda ko visiter ye. Ndelo ko to sengi. Tondima déjà bokondana ye. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Bokondana Mutamba 3 ans de prison. Tolingi kaka tomona eza prison ya wapi obotia Mutamba. C'est quelle prison to banda komona to kende kopese bitabe. Parce que caméra iba mbongo à 100 jours. Suzy nde nini? Nde photocopie. Nde photocopie ya muto ya kokani na ye. Caméra iba mbongo ya 100 jours. Bo bandaka kosala biso nde nini? Si to bandaka kokende kokumona ye. Sozi soki nini. Je m'en fous. Photocopie na ye. Momoni sabiso place bokanga ye. Parce que caméra iba mbongo ya 100 jours. Ya Mutamba bosi mwana moyibi aibi mbongo sana banka. Mungu wa mbinguni. Moyibi aibi mbongo sana banki. Kasi bakangie bazolinga batu bamona ete. Mutu aiba mbongo emona na banke te kasi babandaki ko permettre batu misuba kende komone bozo mone injustice. Injustice. Bosi mona wapi? Na loi ya pays na biso. Bazokende kosala élection ya mais à l'air banani baza contre moi banani baza pour moi nani bo violer loi ya pays bo violer yango ezalaka caché kosala élection ezalaka caché kasi mais à l'air kamera libolo ya mama na yo. Soki biso peuple congolais totelemité. Mutamba a déjà sacrifié batiki ba bomaye. Toko mi combien de la 4 après na bimisa secret. Toko ma 4 na bimisa secret. Na pe vidéo na ti na page nanga bo partager. Vidéo na bo partager ngo po eza information bimi na libele ya mama. Oyebi mwana soki ayebi so nani libele za kailengi ko bo elete po ende amela kango. Yenda mela kango. Mbisi soki ayebi suku na ngolo azobela koboya te ngai nazobimisa be tokoki. Complot eza boye. Boyebi procès ya Mutamba eza le 1er septembre 2025. Ce n'est pas comme ça. Procès ya Mutamba ba reporter ngo ti le 1er septembre 2025. C'est comme ça. Bako anile yango. Bokanga maloba nanga boya kobenga ngandoki. Bako anile yango. Bondi manga makambo na zolo bako anile yango. Bako reporter yango lisusu. Kosta Mutamba bako bete masasi te. Kosta Mutamba bako bete masasi te. Basi bamoni Kosta Mutamba azana ordonnance ya kobimba libanda ya mboka te. Nazo expliquer. Bokomi kotuna nga pona nini nazo expliquer. Kosta Mutamba azana ordonnance te ya kobimba libanda ya mboka. Po ba yebi Kosta Mutamba soki ba libere. Akobima libanda ya mboka bakende ko traiter ye. Kosta Mutamba azana ordonnance te. Ana ordonnance te. Ana ordonnance te. C'est là bloqué. Azana ordonnance te ya kokende kote. Complice ezabo ebasi Kosta Mutamba poison. Bayebi bali na de baye. Ba wanda kosala ya jour na ye bare. Mukona jour c'est procès reporté.
Mukolo jour procès ba répondre c'est dans autres. Bazota la paix motivation ya peuple. Soki peuple bolembi bako kanga Costa Mutamba. Mission ya Costa Mutamba bimi na Rwanda. Kanga Costa Mutamba ebimi na Congo te. Mission ya kokoboma Costa Mutamba ebimi na Rwanda. Discours moko Kagame alobaka nani Mutamba alobaka avant de ma mort Kagame ngana koboma yo. Ngana koboma yo. Mission ya koboma Costa Mutamba ebimi ya Kabila. Nazolo bango bien, je pèse mes paroles. Tapoter la famille, bakomi ko signaler live. Bakomi ko signaler live, bakomi ko signaler. Bozoyo baki na bango ko zonga te. Na eloko musosu Mutamba place ya zola la nde yango nde prison Mutamba bakange nde chambre ne oyo. Nde chambre ya Mutamba. Na kati yango ya mukeza ki video kotonde place Mutamba zali. Azola la na premier escalier. Na wana omone za ba escalier mibale aza na droite ya ko changer ba escalier. Alala likolo na alala na seso ke za kaka moko alali wana tina tongo. Koza air condition te koza matela te c'est faux. Ba e kokosa. Nde condition Mutamba zolala. Déjà mbongo ezongi balobi déjà mbongo ezongi. Ezongi déjà? Ah mais le gouvernement Congo eza désordre moko na mona nanu te. Mutu asala kolanda nanu ata soki bango batanga lo na lo nanu. Soki bazalaka na ezongi na ya kamera ya 100 jours ezonga. Na ya ma premier ministre na bino ezonga to mona yango. 45 territoire mbongo wana ezonga. Congo eza désordre moko ya makasi. Boye, mbongo ezongi déjà? Non. Nzoka ibaka mbongo te. Bongo na cachet judiciaire ne balobi mbo batie aibi. Cachet judiciaire fioto ma nzoka babebi sango pamba. Nzoka mona bato ake prison ya pamba. Mungu baba. Babebi sango judiciaire. Nzoka ake prison ya pamba. Mama Mungu baba. Mbongo ezongi déjà. Uyo mtoto banamufunga bure. Banamufunga bure na franga. Banabeba makuta yabo. Imagine banamufungia pona ni bakangi Mutamba mbongo na bino ezongi. Banamufungia nini? Non. Congo eza mboka moko. Banamugabisha na cachet judiciaire yaki kwa jua kwa. Yesu we. Nde makambo na banda koloba ava na ba campagne nyonso bango batanga droit mbele basala nini projet ya Mutamba soki bongo nango clair ete eloko ezalaka wana bafandi na se ba annule projet wana bazongisi mbongo na bango mbele bakomaka o betele biso kamera ekuka ho tango lembi tokozwa ka Mutamba na biso totie remise et reprise pour entre élection eleki élection eleki pour entrer okota kucheza na batu bino vous jouez avec les gens bosakana na peuple congolais mutu azobela bozo continuer ko rapporter ba rendez-vous na ebisi bino bo pe boza na chance bo rapporter yango akomi na cour de cassation te tondi mango lisusu te na rapportement bo rapporter lelo c'est le dernier soki bo rapporter lisusu biso moko to katela Costa Mutamba ticket to memi na aéroport de Njila mati avion ake ko traiter tala oyo azofinganga kizengi ya tata na yo elongi mabe yaya na basa kofinga elongi mabe nga na zadeda hawa nano natia ata filtre te mbebo ya bozwango wapi yaya
ofinganga na soni malembe tala siko mutu azofinganga azano na problème ya caméra voilà de retour la famille na bandi ebela batu toti kolanda ebele pe ya batu toti koyoka kande na yebisaka bino dans la vie ezalaka toujours na makambo mosusu oyo tokoya kobeta lisolo ezalaka toujours et encore na makambo mosusu oyo tokovanda kimia ezalaka pe na makambo mosusu oyo normalement il faut kaka toya parce que soki biso toye te en tout cas moto akobetela yango lisolo aza te bino moko bauti kolanda aba makambo oyo ebanda ye koleka na gouvernement na biso la famille concernant Constant Mutamba toyebi ke ya de ces personnes oyo balobaka toujours bino bokanisaka ke non Mutamba aza innocent Mutamba pe aza innocent te aza pe na makambo oyo asali mais la famille nga eloko kaka na lelaka chaque jour na dossier ya Mutamba eza kaka ndenge justice plutôt ya mboka na biso ememela makambo ya Mutamba parce que na ba pays o nyonso tomonaka bato basalaka makambo mais justice penza alandelaka justice ya biso ezalaki neti bakanela déjà Mutamba depuis kala kosamba o nyonso Mutamba samba en tout cas yango bomonaki ntina bajuge bakomaki ntina niveau ya kobanda koganyela Mutamba tomonaka na ba pays kutu mosusu ata kutu bozosambisa mutu wana azalaka na mingi na badroit ya kocontinue soki alingi kocontinue to soki alingi kocontinue te ezaka Kongo na biso oyo ozokende kosamba na bajuge bakomi komona yo neti mwana na bango na bajuge bakomi komona yo neti mwana moke ezosalaka pasi pe mawe ezosala penza pasi ya makasi babilo mosusu ifo tolobaka wana justice ya Kongo na biso yango bomona batu mosusu batu ebele bazolelaka kaka Mutamba bakangaki ye innocemment la plupart surtout déjà bazolobaka bongo Mutamba bakangaki ye innocemment pourquoi parce que na ndenge justice ekendaki na ndenge justice ebandeki kosala makambo ata soki bazalaki na raison na dossier na bango oyo babandi osala contre Mutamba na façon kaka babandeki kosambisa ye en tout cas soki bachangeaki ata bastratégie batu balingaki comprendre que eza ya solo bakangi Mutamba avec raison mais na ndenge babandeki kosambisa Mutamba en tout cas proving ebandeki koprouver penza ya makasi que non c'est comme si bakanela penza Mutamba donc bakanela ye penza ke oyo tokosukisa ye oyo tokosala ye boye ezosalaka pasi ya makasi bandeko na ngai dossier Mutamba eza dossier moko na betelaka bino toujours lisolo ke nga depuis na Congo tozala na ba ministre ya justice ebele mais le seul ministre o nga na yeba ke tozala na ministre ya justice c'était Mutamba na bane tina botama tina kola na ba classe tozo kendaka ba ministre mosusu to bande oyo kaka ba kombo oyo kaka kombo me bomona kayete mais batu neti ba Mutamba baza batu moko aza ministre donc mutu nyonso na mwana muke soki botuni ministre mboka na bino aza nani mwana muke akoyebisa bino ke ministre mboka na biso aza Constant Mutamba mais lelo oyo justice ya Kongo na biso ka ndenge biso nyonso toyebi eza justice moko toyebi te toloba nini justice ya malamu to justice ya mabe to justice ya ndenge nini bandeko na ngai lelo toye kovanda kolala kolamuka na Mutamba na prison suite ezoyebana te prison yango Mutamba zali eza ya wapi lelo kaka o ba changer balobi boye lobi kuna o ba changer finalement oyo zoleka na vie ya Mutamba ba congolais bazo comprendre te ba congolais de leur côté bazana besoin ba yeba eza nini ezoleka na vie ya Mutamba eza suite eza ndenge nini toyeba kasi toyeba moyen ya ko préparer to lela matanga to zelaka Mutamba kozongaka to eza ndenge nini eza ka pasi la famille lo mosusu il faut to lobaka c'est comme ça